toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele DMTV toujours en avant. Ndia DMTV mbote nabino esengo eza toujours na ngambo na biso po toyebi ke boze ebele boze YouTube nabino DMTV où propose kabino actualité mais tout ça kapé ba analyse sur ba sujet d'actualité ba réalité où toujours vivre na mboka na biso topé ba fait sociolelo to lingi to sola nabino mo muke sur actualité moko polémique eza ko sala vraiment makasi ezo salama makasi penza depuis kaka Ferregola autaiko bimisa nzembo nae regarde-moi une chanson en tout cas où ils allaient apprécier de diverses manières hein, en tout cas par public hein, congolais Ferregola a kei moi muke na ba style misusu a memi biso penta na moi ndenge obiso toyebela yete hein yango tolingi tomeka moi muke ko analyser aspect polémique nango parce que suscité vraiment polémique makasi batubele balobi ke nzembo wana ezali nzembo ya Ferregola te ezali nzembo ya Zulema. D'un autre côté tozali na artiste mususu ancien ya wenge muzika maison mero a revendiqué pe nzembo wana ezali Bill Clinton de tolingi to analyser un peu ba contour hein oyo nyonso na utali nzembo wana to meka ko dégager nani akoki vraiment kozala mukolo nzembo wana parce que bobi ke na mboka na biso problème ya bitumba entre ba parolier na ba artiste musicien et bandi vraiment les lotés d'ailleurs Ferregola yemoko pe déjà na nzembo ayembaka okozonga maboko pamba et suscitaka déjà makelele makasi mukolo nzembo abimaka revendikaki nzembo na ye donc ezeloko le loté komona ko kamatana entre parolier muto salaki nzembo muto komaki yango na muto interprété problème eyaka mingi parce que muto a interprété nzembo ola tikala kaka na qualité na ya interprète ya nzembo yazo s'arroger na qualité ya auteur compositeur. C'est ça le problème. Mutu mususu a composé mais yo oyo yembika komemika ka voix na yo olingo koma na mukolo nzembo wana alors que nzembo eza œuvre d'esprit yo créaki yango te. C'est ainsi que parfois ko sentir que mutu azo yemba nzembo moko zo sentir que yena nzembo babalani te yena nzembo zo simba te basali moko te. Or eloko euti pa na yo euti na kati na yo. Donc ne euti na kati na yo na ye boza moko. Donc ba réalité to za komona na mboka na biso yangwana. Et pas y a faire titre regarde-moi et pas y a Bill Clinton titre réalité nakati ya banzembo wana mi balé toujours retrouver ba maloba moko ya nzembo moko Zulema yembaka déjà alors que azana kati ya wingi BCBG une vidéo d'ailleurs circule bozomo na Zulema pembeni ya Kisinjora à l'époque où Kisinjora azana nakati ya wingi BCBG ya Sultani papa chéri JB Mpiana bomoni que Zulema a interprété nzembo wana en tout cas une grande partie ya ba maloba contenu na nzembo ya faire regarde de moi, paix, Nanzembo à Bill Clinton réalité. Ah, la première occasion, nous nous sommes rapprochés. J'avais comme intention de retrouver la légèreté. Kimicho Wanjo, et je me suis peu à peu, mais salé au Gabon, qu'on se voyait chaque jour. Ah, la première occasion, nous nous sommes rapprochés. J'avais comme impression de retrouver la légèreté de mon adolescence de poule. Mon abandonné, banakini baby. Nabi Mosali na moteji banakini lo comme ça nani. Ouais, celui qui veut bouder, n'a qu'à bouder pour lui. N'est-ce pas l'amour s'est placé, l'intérêt de l'autre devant le sien. Qui dit mieux écoutez-moi ça, hey ngayo.
À la première occasion, nous nous sommes rapprochés. J'avais comme impression de retrouver la légèreté. De mon adolescence, Zulema. Vraiment, Naya mon bel qui s'injura Ayebi. Et je me suis peu à peu s'installer Brazzaville et qu'on se voyait chaque jour. Bill Clinton a revendiqué Nzembo wana lobi ke Ferre ayembi Nzembo na ye. Zulema yepe a revendiqué lobi ke Zali Nzembo na ye. Finalement, entre les trois, qui dit vrai? Alors voici mon analyse, voici mon point de vue. D'abord, Sengeli to remonter nanu na histoire, hein? Histoire elingi koloba nini? Elingi koloba qu'effectivement Zulema na kati ya maison mère azali inconnuité, azali moto oyo alekaka pe na kati ya maison mère werason ayebi Zulema. Zulema ayaki na maison mère na ba période entre 2002 na 2003 alaki na kati ya maison mère en provenance de Brazza. Brazza epa iwapi a utaki akendaki koluka azalaki kovanda petango aye comme azali Ndulema ezali ye na kati ya makila. Zulema tanga ye intégraki wenge musique maison mère obika tango intégré orchestre o kuti déjà batu moko bavanda basala ba kombo soki ozana mo œuvre na yo moko boye moko la bango sepeli soit akoko luka a melayo soit boko solola au CD yango ndenge makambo bongo esalema pe na kati ya wenge musique 4x4 tout terrain to yoka motokola afande ko réclamer koloba Nzembo niki déjà Nzembo onaye oyo werason azwaki yango oye asedaki na wera lelo akoma koloba yango en réalité ça pe Nzembo ya ye moko direct te afande pa yibaka Nzembo wana na côté mususu esika zaka ko travailler amemi yango na kati ya wenge werason ayoki werason asakapare nango lelo eza Nzembo ya werason. C'est dire que makambo wana bandi lelo te surtout na orchestre tango yo yesika yo na mo chamoko ya bien mbiaka moko ayoki yango mbiaka na sens ya acheter parce que Zulema aza mokolo mbiaka na sens ya mbiaka par rapport ya orchestre okuti muta vanda déjà aumela sala kombo abendi Nzembo wana mais Ferre azalaki ko beta Nzembo wana na ba concert ça arrivé ka interpréter yango mais ezalaki Nzembo ya Zulema a cédé la qui est bon sikoyo Ferre après autant d'années a tiki maison mère basali les marquis a sali aye orchestre Ferre aye ko bimisa Nzembo wana na version on peut dire world aye mbiango complètement na français ndenge pe zalaki avec moi ba quelques maloba na lingala et memi Ferre na moi mususu peut-être que ko kotisa ye na ba horizon mususu. J'ai particulièrement apprécié la qualité ya clip wana oyo asali rappeler en tout cas ba clip au papa Mbala ko sala pendant album na ye world wana. Bravo à faire chair de poule, même si il y a des choses à redire par rapport à la qualité, il y a texte na yembelia na la façon dont ça a été chanté. Je crois que c'est une première, on peut comprendre, mais je crois que nabaka bongo et vous allez mabeto zota mutumoka kokocheyo par rapport à voix, par rapport à thème, par rapport à style ya Nzembo. L'essentiel que le produit fini, ils allaient vraiment kitoko, mais c'est très très apprécié. Alors Zulema avait réagi, à réagir en tout cas Télémeli Ferrego la koloba que Nzembo ana ezali Nzembo na ye mais ye moko le souci ko se rétracter après koloba que basila na kana Ferrego la ndenga bien cédé la ka faire chant. Alors version na ye ka cédé la ka faire chant nazali moi muke ko mettre en doute. Pourquoi? Parce que Natango Ferrego a interprété Nzembo, je crois qu'il na concert moko, je pense qu'il y a qui concert na J3 oyo azalaki Jean-Franco et pas Adolphe aye koya na wenge musique à maison mère, je crois boye baye a interprété vocal moko kitoko penza oyo ezaka bien. L'intérêt est plus aveugle que l'amour balanda kayo pona mbongo Joël Fotombe tenge baye bakati sakingambo po bazanga ki bolingo. Voilà, donc J3 interprétant vocal oyo et ça rapenza akito que je rappelais na batuke intérêt a plus aveugle que l'amour donc moto azola d'intérêt atala kanaye bolingote. Alors Ferre ba interpréter Nzembo wana ya Zulema na J3, je vous assure que zalaki kitoko. Je pense que na ba réseaux sociaux zali bomoni yango sûrement ezali en tout cas ça circuler Ferre go la ba interprétant kitoko Ferre go la yembi na qualité na ya Ferre ndeto yebeli Ferre sans extravagance et J3 a meki ko yemba ndenge Zulema yembaka duo wana salaki kitoko moko ya kosakanate. Alors en même temps il s'est passé quelque chose, les choses ont bougé. Zulema n'est plus dans wenge musika maison mère, Zulema kati singambu akeika en face akena wenge BCBG pa ya papa chéri Jibem Piana. Nous sommes en plein dedans en pleine période il y a polémique ezama kasi o koto sankarazo tindika kotoyo ozana ba Blaise Élément basape ko tindika
donc tous la période de polémique makasi Zulema quand Zulema arrive là-bas Zulema eko sala pe élément moko avec Kisi Njora sika pi Zulema azako revendiquer déjà nzembo wana zo bakeza nzembo na ye ba yembi yango pe bien te à revendiquer nzembo ne pe à interpréter yango. Alors na analyse nanga en voyant mutonga na koki kopé sa paternité ya nzembo en tant qu'auteur compositeur ezali Zulema parce que cette chanson ezali ko retracer une histoire ya mutu moko akendaki na Braza akendaki koluka et puis aye kozonga tozo mona même ye moko ndenga za koloba na tu sens kazobeta histoire ya vina il a expliqué également kazobeta histoire ya vina et donc nzembo wana ponanga que ce soit Bill Clinton parce que même Bill Clinton ba parti o ya interprété ba texte ya nzembo wana ezali exactement kaka ndenge Zulema yembaki surtout Bill Clinton a modifié pendant le côté eza penda kaka ndenge Zulema yembaki et donc même Bill Clinton a koki ko revendiquer paternité en nzembo wana te po eza yete. Je pense que par honnêteté intellectuelle a ko revendiquer mais maintenant Bill Clinton koloba na faire que faire ayibi nzembo ne peut-être parce que Bill Clinton a bimisa ki yango avant yembaki yango avant nde peut-être ko kende modèle wana mais problème ya Bill Clinton na fait regola ezali kaka ke faute ya komelesa donc ezaka problème ya komelesa tekele bino nzembo moko bampangi donc ça faute ya fait regola te mais ça faute ya komelesa. Zulema dans une autre vidéo a affirmé qu'effectivement tekela ki yango faire après avoir nié au début koloba ke faire ayibi nzembo na ye et donc o faire ayembi Zulema reconnaître ka tekela ki. Alors est-ce que Zulema tekela ki yango pe Bill to Bill azo ki yango kana ndenge ya système ya ba wenge maison mère wana ya ba 12 ya kiko ya kikanai peut-être les kana ki bongo. Alors une autre précision, la chanson oyo ya Bill Clinton titre nango réalité, la chanson ya Fergo la titre nango regarde-moi, les deux chansons ezandenge mon côté. Donc Bill Clinton a koki kolobateke Fergo la aibi nzembo naye parce que nzembo ya Bill c'est sur du début tina suka eza différente par rapport na nzembo ya Fergo la mais seulement il y a ba texte moko oyo eza repris do texte moko eziyemba maki na nzembo ya Bill Clinton pe texte yango ba reprendre yango na nzembo ya Fergo la parce que dire que ayibi nzembo no c'est comme si azui mobimba nzembo wana or surtout la nzembo ya Bill Clinton 50% nango yango na tende faire à reproduire kona mais bien évidemment ndenge tu expliquer awa selon biso na analyse na biso ndenge to moni personnellement na ndenge to sala analyse ya makambo yango na qualité pe ya yembeli na facilité moto za ko yemba ngo na français moi je dirais que nzembo wana za ya Zulema parce que je sens que c'est difficile à expliquer mais je sens que Zulema na texte wana bazo sala moko bazo sala un corps donc je sens que nzembo wana titre wana oyo faire ayembi ba texte wana partie oyo wana oyo faire ayembi partie au Bill Clinton ayembi ngana kopesa paternité en tout cas na Zulema parce que Zulema eza genre na ye to mona ye déjà ayaka kaka na ba texte moko ya français ayemba ngo toujours na ndengo ayemba kawana. Moi je sens esprit Zulema na kati ya nzembo wana na ebité point de vue na bino sur eza ndenge nini mais personnellement lecture nanga ezali ke nzembo wana ezali ya Zulema. Alors likambo ezo soulever problématique mususu ndenge ezali na kati ya musique na biso ebi ke Koffi Olomide ayemba ko être rive gauche waze kwa ye après ezala nzembo nanga to mona ba Pascal Poba ko ya ko loba na batuke omba eza nzembo nanga Chantal Switzerland eza nzembo nanga na Pesa Adolphe Dominguez tel nzembo toko banaliser makambo ya banzembo wana mukolo o ba musicien ba ko comprendre que parolier azalaka pe ba pesi parolier esika na ye batia parolier valeur na ye ndenge sengeli kozala. Tu ne peux pas être fort en tout okoki kozala Koffi Olomide te okoki kozala Félix Wazekwa te que ozali na qualité à auteur compositeur pe en même temps ozali pe interprète et d'ailleurs même un auteur compositeur ozali ko composer banzembo soki moko rekouraka na ba parolier sous-souté pour enrichir texte nayo au koma monotone d'ailleurs ba encourager bango mingi ba koka ko recouraka pe na ba parole. Je pense que c'est ce que Koffi Olomide a toujours aussi fait parce que Koffi Olomide malgré ba qualité na ya compositeur to bi ka pesa ba papa emba banzembo mais Koffi Olomide azora pe banzembo ya ba parole mususu même Pascal Poba loba que so Koffi Olomide azunzembo no tango ko bima o ko retrouver même plus nzembo nayo. Ça dit que je pense que cette tactique ya Koffi Olomide zali pour na ko permettre na akima moi
mouke monotonie parce que façon non ya ko réfléchir et ko tika la figé kaka ndenge moko alors que soko sangisi makanisi ya mutu mususu et ko ki ko fungolelo ba horizon mususu changer pe moi façon ya ko sala donc kozala na parole ezali kambo ya sonité. Céline Dion, nous savons qu'elle chante en français et en anglais. La plupart ya banzembo ayemba en français. Compositeur Jean-Jacques Goldman, un français. Michael Jackson, la plupart ya banzembo ayemba ba composer la yango zaki banzembo na été mais ça la succès. N'empêche qu'on écrive auteur, compositeur, to compositeur mutuboye, interprète yondo interpréter nzembo. Ce que ça le succès, yo mutu interpréter nzembo bénéficier na succès, mutu a composer qui pas bénéficier na succès. Mabe eza wapi. Problème na biso ba débat o nyos pezo sala ma parce que to komisa ba parole lokola bandoki, ce qui même a tekelo nzembo abima le sous avant. Je pense que dans l'avenir ça doit changer. Parolier à s'occuper côté que l'on t'aime, mais au tiki est qu'un auteur compositeur parce que les œuvres d'esprit, tant que mutation composé, ça le coup là, babisonio surtout ça qui épreuve examen d'état, tout ça la dissertation. Na moment où ça la dissertation, on a bilo que zota na mutu na yo, mutu musu ça revendiquer ngolo bageza ye, à moins que yo tricha qui quelque part, au tala qui quelque part, au yebagi peke ba retourne na thème boye, au reproduire le logo ya mutu. Mais c'est très difficile. Généralement quand on te pose la question, aux arts kobimisa oyo eza la kati ya makanisi na oyo eza la kati ya mutu na yo. Donc il faut to banaliser les kambouana. To moni awa bogis bompe makobima après des années, plus de 20 ans ko revendiquer nzembo ami kapangala ou rason na imba la kati ya wenge musique maison mère. Mo babiloko oyo nyonso tout ezali problème parce que ba artiste na biso balingaka to mona bango des hommes à tout faire que bango ba ebi nyonso tout que mutu moko boya koki ko composer les été yemo ka sala ki nyonso alors que tu es que ça en bon côté parce que même ce tolandi ba texte on sentir pendant que texte est dans l'esprit mususu est dans l'esprit mususu on sent que on recourir na ba parolier belé tout tika ba blague so to ba zo ba teto yebi et donc débat oyo elingaka za na on a sens te ce qui fait rigola en chantant cette chanson à tiaki pena compositeur zulema asola ki pena ye au mona que mutuku ta rolandeleza te ba makambo boza na ngoka na Congo awa dans d'autres pays même est-ce que ba mettre Gims bazakuna ba makambo bo ezate parce que là-bas on badine pas avec les œuvres d'esprit yo zontemba mutubu après on s'accaparer nango alors que yote muto compositeur au composant d'abord ça tricherie hein et ça qui tokotin yo yemba tu as une belle voix mutako composer bo nzembo pe suki nango ka wane kufika ka boye morne sans même que bima et bimi batu pe ba yebi angote tomona Pascal po ba yemo ka revendica ba omba a revendica ba nini mais tango yemo ka yembela biso embel biso ba mirda lelo na lotinda to ya mabe e paina kende kikope mae usomona ayembi nzembo wana ilala nango pe ka bo lelo ko toyebi sika Pascal po bazate parce que côté mususu pe za ba parole ndenge tozoloba yo composer le mutu nzembo so nzembo sali succès olingo s'accaparer nango za nzembo ndenga na salaki voya papa chéri so ba pesa ko yemba mba olonga yemba ngo modèle wana et sengeli to zwaka lokola to na kati ya équipe ya football Messi azali mais ne peut pas tout faire so qui gardien ya Barça ayo yamba bien te Messi a beau marquer 10 buts il va encaisser 11 buts hein pour perdre p 11 à 10 tout comme tout le monde pendinga la qui contre Bayern Barça a joué 8-2 hein koto Messi ça na danger Suarez ça na danger mais koto yo défense voilà là gardien Mpoka hein besoin que c'est kaka suko ata Messi ngwa salindengeni boko pola et donc na art ezape bongo ezali ensemble ya ba effort ya ba tebele ensemble ya makanisa tebele zobimisa œuvre mais toi comme on appelle ba parolier ko ya ko banda ko revendiquer lobby que tenzembo wana ya ngai mais ce que tant batikele bon yemba sala ka sinzembo yemba ka ça succès le combat tilelo neti Pascal po bato lukaka tant toujours c'est la toyoka mirna lelo na lotinda to ya mabe e paina kende kikope mae mobali azweli ngai deuxième bureau na sali promotion ya Pascal po ba pe sangata merci hein je crois que na yembi pende monae ka nga yembagati voilà donc ce sont des exemples à dire on ne peut pas aujourd'hui me dire que waze quoi o alobi ka pesa ki Koffi Olomide Koweït rive gauche o Koffi Olomide interpréta ki waze quoi yemo ka yemba nzembo wana koleka Koffi Olomide Koffi Mopao non tout tika ba blague encore que nzembo wana e bima ki ndenge waze kwa kotsa ki angote donc ezali likambo ya ki yankete nde biso to ala nango ezali likambo ya to comprendre que parolier a ça na place na ye musicien pe o ya composer ka te za sonité Dieu t'a donné une belle voix ozali mutu moko soko interpréter loko kitoko na
na image hein ndenge Papa Lutumba Simaro alay ko sala bon Papa Lutumba Simaro ayemba kate mais grand compositeur azwi nzembo apesi na Carlito azwi nzembo apesi na Pepe Kale azwi nzembo apesi na Mbiliabel mais il faut yo kasiko ba chant est-ce que bongo mabe est-ce que zape mabe il faut kaka yobi makosala kanyo l'homme a tout fait le chanteur interprète qui n'a pas la plume qui n'a pas le texte facile composition facile alingi nyonso s'accaparer nango. D'un autre côté, le parolier n'a pas une très belle voix, hein, mais ayebi ko composer alingi pas comme un chanteur pour azo jalouser musicien ou azo yemba moni ki ende danger. Musicien pour azo yemba azo jalouser parolier pour ye akomaka ba texte ya danger alingi te tekelanga nzembo tekelanga nzembo donc na tekelanga nzembo na tekelanga molimo. Ça doit changer tout ça. Et Sengeli, bino batu bozo nga bokota na ba word dango. Mais word dango eza bongo mutu a composer nzembo yenda composer. C'est ça aussi la vérité. Sinon te ba ya olekisa yo boy, ngoki okuta na ba ministère étranger. Ah yo o composer ka pe bien bobo composer na nzembo mo bo alobando be menetso bablo mo zangatina po uzana na texte. Te ba ozelo pe na ba français ngo yemba nzembo français ba tu boy. Yo moko zo ko kalisu to zo ba makambo lo bate. Donc voilà, moi mukeli solo tonga to beta on a été un tout petit peu long et ça analyse hein, réflexion tout ça par rapport à débat où ils allaient entourer les Kamyanzembo et Ferregola Abimi, mais c'est une bonne chose, hein, je rappelle, hein, cette chanson qui en 8 jours a atteint déjà 1 million de vues, c'est une bonne chose, hein, félicitations à Ferregola et Koti Sayo Fungolelo ba horizon mususume ko hésiter te faire so Nzembo wana ozwaki yango pa ya mutu loba na o yango ko diminuer yo en rien. Ferregola obiso to lulela yo za na composition te tangu Werason azwaka yo na wenge musique 4x4 tout terrain na bandal na kolo salongo na concert babetaka na kati ya kermesse ezalaki wana ezalaki te pour composer nzembo moko c'était pour ta voix avant tout Ferregola. N'hésite pas, tu veux faire ta carrière sur le plan international au Kende Musika, commence d'abord par te professionnaliser. Tu vas te professionnaliser en acceptant que nzembo mutape singa boy. Ba système wana na somba nzembo te o sombi na yo na sans obi que même ba droit ba tekela ngo mutupana ba ane yo mona wa œuvre d'esprit mutuba tekela ngo libela ezalaka te. Hein? Okoki peut-être que son baba droit et loko moko bobi bon et loko yom to sala on a dit que ça œuvre d'esprit mais pendant 5 ans pendant 10 ans et comme yangai o kendo senga musu quelque part te bako coller un peu procès mais yo loko muto zo libela ezalaka yo te muto composant wana ko muyibiti ato pesi mbongo komaye que yende compositeur nzembo wana zape ma et diminuer yo en rien. Toi tu es un très bon chanteur, un grand chanteur et parmi les merveilleux chanteurs de mon pays. Mutaro boyango azata. Merci beaucoup. Tokomi Nasuka, si vous avez aimé, laissez-nous un like. Hein? Mais surtout, beau réagir pas à travers les commentaires. N'importe quel sujet, je tenir, benabiso, mingi en haleine, pardon, misusu, bazako yaba, chrétien, faire makasi, n'ana mon n'anga problème, tenesika wana, et zanzembo ya zulema, to yebi, parce que dans l'histoire ya Congo, bato balandela randoule, ba yebi ke loko wana zulema. Bon maintenant, ce que zulema na braza, yiba ki on peut pas mutu, mutu wana pe un jour abimaka to yeba vérité, mais en attendant, biso to yebi ke zanzembo ya Zulema o ya BCBG pa ya papa a chéri. Ce que vous sepeli kande na lobby, moi like ça kabiso bien. Aux la vie contraire, réagir dans nzela ba commentaire s'il vous plaît ko finga ndete po awa na fingi mutu. Ah na limité à que na fingi mutu. To mekika ko analyser, nous pensons qu'analyse auto sali en tout cas aller objective hein et que to meko tikala na 4 to lobby selon makamde to mona keza. Ceux qui s'abonnent à la chaîne, cliquez au comme abonner à la chaîne DMTV, que vous avez cloche de notification qui apparaître juste après au cliquer puis on est permettre au ratagal sous cette vidéo. Alors Tommy bat la maladie à coronavirus en respectant ma mesure barrière n'engue bakondi ba sengi nabiso parce que prévention y a monde ezali moyen le plus efficace pour Tommy batela. Merci Nabino pour le temps au bo pesibiso to sur la Nabino sur sujet au tokuta Nabino prochainement. Au revoir.